ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Yangai ba abonné à ABC One bino bolingaka biso mingi biso pe to lingaka bino mingi parce que sans bino biso to zate sans biso bino pe moya bozo ba information ya kitoko pe elengi lokola ana ABC One ezalaka te parce que awa balobi Yesu nde champion awa esika batu ba réfléchisaka awa esika batu pe bayaka na ba solution na ba problème ya ba makambu ebele bele oyo boyebi nga mikolo nazo temela kaka partie ya théâtralisation il y a ba institution na biso nazo temela ka le fait que mutu nyonso alingi ba mona ya sali mutu nyonso alingi ba mona ke yende azo sala musala mais dans notre temps population azo souffrir lelo na lingi na lobela likambo ya IGF oyo to bengi inspection générale ya finance IGF so totali na ba attribution na ye azana attribution ya ko contrôler ya ko sala audit na ko landela mo ba administration ba makambo ya mikie IGF aza lokola moi organe moko oh, il faut à travailler en silence pour permettre que to kanga penza ba détracteur lelo koni to komi ko mona IGF eza sous sécurité or ba bengi yango inspection eza ba structure o ba sécurisaka makasi to soka ndeti inspection ya enseignement primaire secondaire soki ba fuite komi ko bima na inspection soki likambu muke kaka secret zate c'est que ba infiltrer ba koti ndeto zo mona lo na IGF secret eza lisusu te confidentialité ezate une fois bazui dossier sans même ko vérifier et koti déjà na ba réseaux sociaux o mutu boya détourner tant ba holandais na fin de compte a détourner te et comme makambo ebele est-ce que baza ko penser ko bongisa agissement ya IGF biso toza na posa te ke toyeba o mutu kingandi boye ayiba ki soki toyebi après échanger biso na nini et apporter les biso nini ngana komi ko mona IGF a komi ko sala lo mo lokola azo sa chantage na ba autorité c'est-à-dire azo tia makele le bongo po ba autorité ba institution batu ba koma ko banga e bongo na sima ya ko banga IGF nini koleka ngana oto yebi mais na opesa réponse te pour na ko prêter ba intention te ngana oto yebi biso mo to yebi ba inspecteur ndenge ba tambolelaka inspecteur soka ye a osala musala na ye a obimisela biso conclusion ya suka mais comment na ba dossier o bozana ngona mesa et comme il y a otinde la batu maloba IGF fortine de la batu lettre officielle que tokoya ko inspecter et aussi là dans cadre administration mais le to comme mona ba réseaux sociaux une fois IGF a vu kaka dossier et continue ba réseaux sociaux siko petozo tuna ba mbongo wana nyonso oyo bakangi batu ba côté ba prison ezongi na trésor public bakanga balobaka ayibi autant asala ki boye azongsa ki boye mais tant mbongo wana ezongaka ekendaka wapi bandeko est-ce que bazonga susu na ba réseaux sociaux po ba yo yebisa biso ke mbongo o mutu boya yibaki yango yo tozongisi wana toyebite ti lelo ba attribution ya IGF est-ce que musana na eza aya ko yebisa ka biso est-ce que c'est à nous que l'IGF doit rendre compte na ba réseaux sociaux biso tozana posa mutu ayibi mbongo bakangiye tomoni pe mbongo wana esika ezongi toyebi pe ke mbongo wana esali likambu boye lelo tozoyoka kaka ba père de famille ba commis traité des voleurs muto aza ministre azaki quand même grande personnalité ya mboka à cause ya IGF lelo ba ministre ba commis ko fingama ba père de famille bazo fingama ba autorité to boité muto asali mabe mais caractère ya ko protéger personnalité ya batu ezate IGF lokola inspection générale de finance et lokwa munene akomi kokota na ba bras de fer na ba individu lelo yoka IGF na ministre bazo yoka na te lelo yoka IGF a traqué ministre tel pourquoi parce que tozo lukato théâtraliser IGF faisant institution il fallait zala eza structure
il fallait exister pour permettre transparence et en amboka na biso to boya yango te to nzimi yango parce que ezelo komoko ezaki nango déjà prévu na constitution et yebanaki ke kozala e bandolandela ba administration publique wana to yebaki na biso banakala ezelo komoko te ya sika o ba tu fo ba bando betela tolo théâtralisation parce qu'il faut bolakisa biso ke bo sala makambu ba prouvaka te makambu ba salaka population de et monaka makambu balukaka te ke o prouver o lakisa na population que non moi je travaille. Le travail c'est fait et la population constate que le travail est fait. Lelo na société ya ba Congo na société congolaise lelo le social congolais tozo mona nini IGF defia bandi ko kanga batu ba yibi ba mbongo ba sali ba makambo ebele et apporter ni na caisse na biso échanger nini na makambo na biso tout ça pourquoi parce que to estima qui to se surestima qui to mona ke biso ne to sala plus to ye na ba kombo o ba population ba yeba kite lokwa IGF po biso to yeba ki yango te mais ba attribution à IGF jusque la population a comprendre te c'est comme si ezana batu oyo il faut baza sacrifier ne bazo leka par le chemin à IGF pour être bas sacrifier batu wana ezana batu mususu o ba ozala quitter to ebite comment baza quitter nyonso wana ka likolo ya IGF likolo ya ba rapport na yango alors biso toza komi tout na ba question jusqu'où la théâtralisation ya ba structure na ba institution to kende nango ti wapi to sala populisme on na benga populisme mutu nyonso alingi aleka na TV mutu nyonso alingi aleka na TV finga mutu nyonso alingi aleka na TV ba mona que lui travaille ce n'est pas dans les réseaux sociaux ce n'est pas dans les médias nde o tokoya ko prouver de quoi nous sommes capables mais c'est dans le travail que nous prouvons c'est dont nous sommes capables quand on travaille IGF faisait institution à munene et ça et là comment il faut travailler en silence na suka na yango to moni ba résultat pe ba résultat oyo population azo palper mais lelo on ne palpe rien tozo yo kaka makelele bakangi mutu boye bakanga bien so bakangi balobaka mais o elandaka na sima tozo rapporter tozo yebate à qui l'IGF doit rendre compte officiellement IGF a rendre compte et pas banani et puis nani azwaka ba information parce que IGF a censé ko gérer ba information ils a très confidentiel lelo secret na IGF ezate nani azwaka ba information na afuitaka pourquoi ba bimisaka ba information wana ngana yebi ba inspecteur ba travailler na enquête. Quand les gens travaillent, pour baza inspecteur va travailler pour enquêter, baza ko enquêter. Maintenant on za ko enquêter, ozo pesa mutu ba piste, c'est-à-dire ba yebi ke mutu ana yebi ke bazo ya pa na ba ya osala boy. Akoko bongisa ba document, akoki ko camoufler mo loko mo wana yebite pourquoi parce que ba secret professionnel nyonso ezo bima libanda. Ba inspecteur ba travailler na kimia, baza lokwa ba enquêteur. O sutuka balandela mutu moko balandela mutu moko kino tango comme officiel ba sali lettre rapidement tozoya mais bino boza ko aviser batu un mois avant na yebite na ba règlement IGF et fonctionne ka ndenge nini parce que on avise les gens avant ça dit ministre moko sala ba magui et ça yebi ke IGF oyelanga abandi ko kunda ba trou abandi ko bongisa wana siko to comme mona on le roi théâtre pe théâtre ngo ka to le ba français comme le roi maboke moko boy auto mona bazo saela biso baza ko aviser et puis IGF ngo pe azo pona ba place ya ko kende ba place o il fallait bandela lokwa na présidence poto mona penda autonomie na ye nanu abandi osala kunati azo salela ka ba ministre pe ba ministre ngo bazo salela o kaka ya el wana mususu ya el mususu baza intouchable o ya moi mukie ba uta ko toucher to moni wana abimi na ye donc ozo comprendre que et comme il quoi et loko moko comme déjà instrumentalisé eza et biloko eza il y a ba organe ya appui à la démocratie il faut bo sala yango lo lenge makambu il faut esalema mais lelo to
tozo déplorer méthode de travail ya IGF ngai na yebi ke eza ba dossier moko très sensible eza makambo ya mbongo basala rango na sérieux. Est-ce que population azaka obligé à mon na ba réseaux sociaux que IGF na mutu boye ba yo kanité? Pourquoi il faut frustrer bato bazo travailler? Pour la nini makele les belé na tour ya IGF et puis IGF a yebisa biso depuis bandi ko kanga depuis a déceler ba détournement et apporter les biso nini nde bozo mona et si ka o fa ebo bandela bozo bandela kuna te bozo bandela na suka alors que makambu ya ebandeli ezakaka na présidence IGF na kotate. Mais toyebi ba makambo salama kuna ebele ongana yo toyebi e banda senga ba bandela kuna si réellement on veut qu'elle soit indépendante à travailler IGF ango il fallait abanda ba place où il fallait simba ba place où biso to mona ke mbongo na biso e bime belé na mboka ezana justification te fallait e simba ma poto yeba lelo dossier ya Bukanga Lonzo IGF aganga ki to yebite na bomi moto ana ba congolais ba oyeba soute IGF aganga ki il sera arrêté ba osala boy ba ozong sa boy to yebite apaiser ndenge ni matata ponyo po dossier na ye lelo tozo yo kango soute lelo komi kuna na fekofa lobe komi bodon il touche IGF azo simba partout histoire ka ya ko bangisa po ba mona kazo travailler. Or en réalité na vie penza ya ba congolais boy tozo mona na biso et loko moko malonga te. Oui bolo balanga tanga ba texte IGF a fonctionné à bongo il faut aviser ya biso to boyité aviser mais avisant par écrit ministère wana baye ba ke IGF azoya institution ne ba ke IGF azoya et sili siko ko avisant pour ani faut ko tati na ba réseaux sociaux parce que eza ba document administratif eza confidentiel il faut ko bomba yango parce que ce sont de pères de famille. Baza ba responsable baza pe na bato ba pesa raban en plus eza image ya homme politique homme d'état congolais ndezo teka mamabe lelo bazo finga ba ministre batamayele ba finge moyibi population pazo beta maboko boza ko inculquer ni na population bozo laksa biso ka que donc toze l'autre côté et puis mboka yango donc image nango ezo beba et à l'interne et à l'externe nyonso wana pourquoi théâtralisation batunios balika ba mona ke yazo sala. Nous on n'a pas besoin du spectacle. Ba promesse elle écrit trop, ma kele elle écrit trop, ba arrestation elle écrit trop, ba makambo belé elle écrit trop. Mais to yebite na vie ya ba congolais est changé nini? Qu'est-ce qui a changé? Lelo ba wenze kangami, bato bazo nyokwa manamboko. Et là, on a échangé sur le fait que bozo le kana TV, bozo fingana, ba bras de fer et commis ba règlement des comptes. Nyoso kana kati wana. Pourquoi? Parce que tozaka na posa population mona biso tozo sala. Dossier mususu ka ya théâtralisation pour batu nyoso bazo luka ba mona ba OK, bazo travailler eza affaire o ya gestion ya phénomène to komi ko benga bombe. Bombe ana Kinshasa eza drogue moko ezo sala rage makasi. Siko poani na bi théâtralisation parce que bombe wana na makanisi nango eza drogue moko ezalaki e banaye ko exister batu mkie ba banaye ko saelango mais lelo bombe komi ba jeune nyonso pona nini komi ba jeune nyonso parce que to médiatiser gestion wana. Or la police a fonctionné en ndeni soki eza na drogue moko ekoti boko landela yango malembe jusqu'à ce que boko kanga ba origine mais lelo biso ba la police na biso komi souci ato akangi mwa mutu moko ameli balekisi na TV bombe boke déceler moi tant yo ozo o filmer place oke ko buka wana mais ba place mususu ba teka bomba on ba comprendre que la police a komi ko buka ba changer méthode te nyoso na po anini ko théâtraliser et puis bombe wana ezali ko distraire ba jeune ebele histoire ya bombe wana ezo bebisa ba via ba jeune ndenge tozo lekisa likambo ya bombe na télévision bolaksi muta meli bombe bakangi batu ma meli bombe parce que la police a rendre compte na population te police a rendre compte na justice bino bozoye la biso batu ba meli bombe ba journaliste ba koma ba juge basambisa bakuluna na TV mabe basambisa batu bameli bombe mabe biso tozana tina te police alaksa biso
eza likambo balingi basala ngo structure mobimba babandi kolandela origine ya bombe babandi kolandela makambo nyonso esika bombe ezouta pour que et permettre bato basala musala na bango comme il se doit. Mais lelo a na Kinshasa gestion ya crise ya likambo ya bombe oyo ekoti mabe ba jeune ebele ba yebaki bombe te, ça je vous l'ai dit. Ba jeune ebele bazaki de bata ba kuiti ba yebaki bombe te, mais tellement koti na TV tellement komi batu nyonso o alobeli ba jeune musu balobi yaya bombe on peut toyo ka mingi tika na to meka total ndenge ezala parce que bombe bandi na ngo lelo ti e banda na ngo kala ba jeune ebele ba yebaki te, mais banani ba vulgariser bombe lelo batu nyonso ba koma omela eza la police pour ba gérer qui dossier en bien te donc makambu nyonso komi na ba secret à la police bokomi kolekisa na télévision policier azoloba ke tokangi lelo a na kingabwa mais ba yebisa biso pe na kalamu eza na mama moko pe bazoteka bombe mettons maman na landi na télévision akimite wana eza secret professionnel oyo yo ozui olekisi na TV te ba yebisi biso ba jeune bazosomba ngo pa ba mécanicien bazosomba ngo pa ba chauffeur ba osabwe mais tango lobi bongo ba mécanicien bazui ba mesures okanga bango te nde tozomona likambo oyo ekomi makasi et puis mutu oyo ameli bombe olekisa ye na TV po biso tosala na ye nini eza ko instruire ni na jeunesse mutu azotambula lali parce que média eformaka bastar média inspiraka tant ozwi jeune o ameli bombe yo zomona ke ozolakisa po dénoncer mais za na jeune musu amona ah mutu ana seka koma na kwiti moko makasi etikanga pe na meka ozu susu yo moko donc plus bozo lekisa bato a bombe plus bozo lakisa nde bokanga bango plus bozo saela nde bombe publicité parce que lelo to lobango bombe komi to saleli yango nde publicité parce qu'on en parle trop publicité za karate oya oloba bolamu ya produit kaka le fait que la police elexi bombe lelo komi et komi nango na ba chaîne na biso balaksaka ba fait divers wana so ba bengi kaka ba ke ba filmer muta meli bombe alali o ba bengi kuna balakisi kasi to saleli bombe nde publicité yango bomoni pe bombe eye makasi bo ndenge moko pe phénomène kuluna ekomaka makasi awa na Kinshasa kuluna tango ebandaka na bayolo kuna ebandaka kosuka kaka kuna mais tango kaka bakomo kanga bakuluna baolakisa na TV akende asala boye azongisa boye esika kuluna elamuka ti lelo les gens ne comprennent pas parce que ba jeune mususu bazui bakuluna wana lokola ba modèle na ba commune mususu o kuluna ezalaki te kuluna esa nini ekoti pourquoi bino bolexi bakuluna na TV bango mutu baosala rage koto en tout cas batu koto balalaka te kobotola batu ba téléphone kosala boye tango bozolakisa bango bongo et puis lobi pe babimi ba jeune musu ba s'inspirer ah donc bato yo nde baza boye baza ba yanke koto fo ba jeune balinga ba banga bango bazali bango pe bakomi basali ba groupe nde be curie ya bakuluna ebotaki pourquoi parce que la police alingi alakisaka zo sala police yo lakisa biso te ko sala yo ko lakisa nde ba chef na yo obatia na place wana ki zo sala ba parade ezali ba place obokenda ko présenter ba criminel ezali il faut bo memara bango kuna botika ko benga ba journaliste ba ya ko filmaka yo oke ko panza nganda diamba moko bengi la police ye filmer yo oke ko obengi la presse ye ko filmer yo okangi ba jeune bombe obengi presse ye ko filmer ozo laksana ba secret professionnel ba policier musu ba otanga na télévision na ba kombo ya ba témoin donc ayebinete kenenga zaboye a exposer touti kolanda o mama moko abengaki biso batangi na kombo na yeye muta signalaki biso ke awa bazoteka bombe mais kaso teki mama wana parce que batu nyonso bayebi ke yeye muta signalaki nyonso wana po anini oyebi te na caméra okoloba nini le fait que bolekisi makambo ya bombe o mingi bosalela ngo publicité na suka nango boye ko distraire na bino ba jeune te bon memeli ba jeune distraction lelo batu nyonso ba comme na ba biso toza ba intellectuel mais to comme luka to mona ta bomba ngo ya komona to yeba ndenge ezala po ani publicité bombe eleki
biso to kosuka ka na komona mais ça ba jeune mususu oluka tengana mona nanu na meka ngona na yeba ndenge nini esala bato po nini po to salela ngo publicité. Donc biso moko police likola ko luka ko laksa batu ke tozo travailler neto sali publicité ya bombe makasi et lelo nazo ba ke police azo gérer dossier au bien té parce que na télévision bino mo bozo pesa batu ba piste lelo tozana kingabwa lobi to kozana na kalam lobi wana to kota na changu po na changu pe ba biso ba nganda bombe ezebele kay batu changu na minute na bakangi nganda ngoti boke kuta bango ko neni la police est-ce que la police a repesa ka rapport na na presse to police appelle ça rapport na ina ba kondi na ye nyoso na po anini po lingi ba kondi no ba mona ke yokuna olalite yokuna ozo sala siko olio kendela ba ona ba rapport yozo yela ba ona télévision ozo ya ko pesa ndelelo na loba ba policier ba mo ba sali publicité a bombe yango bombe lelo gestion nango tozo koka tenio sama po to lito sala théâtre biso nyo to lingika spectacle so pe ba artiste comédien batika na mango sala théâtre biso moto comme sala mutu nyo sala lingi mise en scène a bengi déjà presse nazo kende kokanga presse aye ko filmer yo et puis bato on peut ka bo filmer po bazana bakata ba droit na bango te na biso pe bato presse on don passe. Parce que ata muto balobi kaza kuluna yoko finge kuluna te oko komate ke o moyibi bakangi moyibi muto aloba ke muto aza moyibi eza juge ne muto aloba ke c'est un voleur journaliste na neto tangela classe ango ba yebisa biso te ke yoko qualifier muto moyibi et puis journaliste a posera question a sambisaka na yebite soke sama na mboka nini journaliste a tie micro balobi oyiba ki nini okomi osala EPV to okomi kosala nini nyoso na parce que biso nyoso to luka kaka ba mona biso la police a sali publicité à bombe lelo la police a ko suko gérer yango te pourquoi parce que besoin qui tenter bo vendre biso to yebi ba dossier wana ba vendre la kango ata une année ata 2 ans bozo koma e utaka wape sala mandeni bokoki kokota kutina ba tennis civil bo infiltré botala ka pratique bombe ne sala man RDC na suka tango bo banda bo bandi ko kangamba moko omona phénomène ngo mama ko sili mais biso awa e komi nango ya publicité e komi nango ya ko seka boko filmer bato mutu ameli bombe oui mais il faut pas toucher à son intégrité bo laksa mutu na kuiti mutu azo bimisa ba soyi soka za mutu ayebi ba droit na ye ako funda bino bakangi bino to mona na poto ba assassin ba uto condamner bango mais tant bazo bima na tribunal presse poto sala ndeni e bombi bango bilongi mais baza ba assassin juge essaie condamner bango ke kota prison mais ba bombi bango bilongi parce que baza batu baza na ba droit mais biso a to sakanela to mona ba policier ngo muta kwiti policier ye moko azo ni ataye na lokolo azo bete wana ni seza ko violer ba droit ya ba humain nyoso wana pourquoi to yebi makamto sala te mais tellement to wana posaka ba mona biso en tout cas pouvoir en place ezaka ba mona biso to sala likamba ko mona biso yango bomi mboka likamba ko mimoni so yango 5 mois soki 6 mois yango depuis baloba carton so ekoma $10 et ekoma te likamba ngo yango soki 3 ans so 4 ba mona biso délestage eza souté mais ti lelo na ebisi bino biso soki groupe te mawa même ata ABC wana tie fonctionnera soki groupe te mawa courant ngo balaka biso yoza ofele to mona na biso ngote nyoso ma poani to zaika na posa babete la biso maboko to zaika kana o basila biso bo somba lisusu te nyoso wana ka poani ba mona biso en tout cas tozo déplorer système de travail au ya IGF musala na ye oui dans ses attributions à sala musala na ye mais théâtralisation ou médiatisation oyo ya ba secret professionnel oyo yango nde tozo boya yango nde zo betisa penza mabaku makasi voilà fidèles abonnés lelo na lobaki ka mukie
pour na makambo mukie kaka histoire pour na bino bo comprendre que biso awa tozo souffrir na théâtralisation bambote na nga penza mingi ya mokolo lelo et que ina Christivindo na mulangi ya pembe ya maman ya zara vérité polele elle est transparente na ba parole na en tout cas Christivindo na de gros bisous à toi, des gros bisous également à Sephora babengi tozo zela kaka en tout cas tozo zela muté mezo beta mais tozo zela vraiment toyebi ki ko simba na parce que c'est simba déjà. Fidèles abonnés, je vous retrouve très prochainement. Partagez vidéo oyo benga baninga ba s'abonner na ABC One parce que makambo bozango ka ciao ciao. ABC One Television. ABC One Television.